Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato bapemelaka. Ouais, mbote bana poto, mbote partout les occasions de biso. Donc merci pour la fidélité dans la chaîne Congo Zibula Meso TV. Donc pour ça na bino vraiment vous s'abonner massivement pour nous toujours l'émission na bino ya ba couleur kitoko boy. Auto ça la bino, auto présenter la bino toujours pour nous satisfaire bino et puis que ça la bino plaisir. Donc là vraiment directement donc na couper ça va merci Béli na la patronne donc la reine Omba. Donc la reine Omba la patronne donc il y a monté maestro Katousé pour l'allemand noir na Katia Hambourg Bambo Tebele pourquoi pas aussi dire un grand merci à Père Alomi à Londres et puis un grand merci à celle qu'on appelle Jocelyne Iko passeport rouge deux fois par an belge et puis un grand merci à mon vieux Pati Moulouba Fotondombele na Angola donc Bambo Tebele mon vieux Pati Moulouba Fotondombele Bambo Tebele et puis un grand merci à toute mon équipe technique. Là derrière la caméra directement je vois donc Jody Ibaka, caméraman est lancé et puis à mon ami, mon frère René Abiri qui fait la réalisation et donc à ça m'a belé donc alors c'est multiplié tu as donné Panja pour ne pas besoin de salaire donc je lui un grand merci donc de l'autre ça a bon la commune ya Yolo et la commune ya Kalamu quartier Yolo tous a bongo à pays pour le bongo artiste et musicien a évolué à bongo orchestre Jet Set la faire rigola. Il est avec nous peut-être pour nous battre Azali Elongi Asika pour nous battre sur la mona quand même c'est un niveau recru pour faire Azwa qui moi Sika donc Azano moi Sika trop non te battu vivre non te battu comprendre mais au travers de l'émission beaucoup comprendre il s'agit de qui et puis comment il chante il a quoi pour ça la musique il a fait rigola il est avec nous là directement je passe la parole à notre invité Antivirus bonjour. Bonjour grand journaliste. Bonjour pour la grande journaliste. Bonne santé. Ouais, santé qui toque dans Roland Zambé, dans la zone de donc, on a dit que se présenter, et pas à bateau, aux amours si capable à Bango, puis monte, qui est antivirus. Ouais, il y a du bosso dans la Rwanda, pour que ça soit fanatique, Nyoso et Obazola Nabiso, Bango et Nabiloto. Il y a mis Baline, Nazo, Salon, Mote, n'a pas trop d'engaï, faire la Jésus de Néance, mon boss. Palzouri à mon boss, Jésus de Nuance, papa, merci na oyo, ozo sala na vie na ngai papa. Merci na nengo changer nga talesiga na zovanda ba junior Malaïsa. Na résidence à Malaïsa oyo buboyo gaka na junior Malaïsa pesa nga parti de Malikolo na vanda ba likolo. Na moni kula ye le grand journaliste ayo zonga pour na sala na émission en tout cas. Bana poto antivirus hier azana binelo. OK. Merci. Antivirus ça s'est présenté. Antivirus mutuno ça a rappelé la place à Outaki. Mutuno surtout ça a rappelé na début oya bandela bato antivirus au Outeli wa. Pourquoi mamba mon orchestre fait. Ouais ouais. Bon, na uti na orchestre ya mike na zala pas et pas un collègue na ngai Robin Mundibu na zala wana et pas ami na ngai. Nanazalaka pe lisusu nalikaka pe lisusu na école J3 Galiano à Wingi je pense au yebi quand on a longwe wana nazalaki sous pas vibrateur ni na monika ke souci na ngezalaka ke na télémana na palzori esika moko na ya na kota na école à faire rigola so bimi na école à faire rigola en tout cas ozalaka grand chanteur. Donc, vous n'êtes pas président, vous n'êtes pas vibrateur. Non, vous n'êtes pas collègue Nangai. Non, vous n'êtes pas président. Non, non, non. Vous n'êtes pas polémique, parce que. Vous êtes collègue Nangai. Donc, tout le monde travaille dans le collègue Nangai. Président, il faut dire. Ok. Il ne faut pas ignorer que non, polémique, non, 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 c'est la polémique qui n'a été si quand on a ces années. Il faut quand même accepter pour ignorance pour faire avancer le côté. Alors, président, non, le lot, c'est pas faire rigolo, ça fait combien de temps pas faire rigolo? Ouais, pour pas faire rigolo, déjà, 2 ans, on a déjà pas le sourire. Na oye bisaka ka bana kin bana poto bana partout dans le monde entier na ebisi bino premier soin o ezoya Jos Janeli so bumoni avandi antivirus ache ba pante na e na katina ebisa bino bo préparer album o ezoya ezali suka na album banzembo eza na kati wana na zuita oyoka ba banzembo ba ba fils a metiola et ba collègue na ngala logola ba donc
album ozoya ezana banzembo ya danger ya chef na ngamba mabumba na yoki yango ya Marcaus ya Nicolas Ouagadougou donc ba mélodie mo ezoya et bongo ya patron na biso yemo papa au monde des abos s'il faut dire la vérité nous avons la taille milité à 4 des ans se peut les abos oyembina nte kuna parce que tout le monde a qu'est-ce que j'avais dit bah petit sous la musique sous banzembo les sous ouais parce que na qu'est-ce que j'avais na qu'est-ce que j'avais dit après ça qui 4 chanteurs et si batté à Bamoto s'il faut dire la vérité non nzembo ya musique c'est la nzembo ya musique et la polémique terre biso tout à qui biso tout kota ba bal biso tout kendara moko yoka ba musique s'il faut dire la vérité na Nicolas doit apprivoiser digital à Joaquin Nzembo à Joaquin inondation et zobima déjà bien déjà bima clip non on a tout déjà Marc a Joaquin Nzembo moko et puis na non sous na échappé à Joaquin Nzembo ba Nzembo wana tout 4 et là ba Nzembo kitoko mais est accroché quitté mais à répéter si ba mo li sous Nzembo non au monter donc muto à suite non à répéter cité au moni papa azali social hier dans la répétition le baka kabola lipa na baninga donc hier lingaka munyo sozala permet na faire rigola azala à l'aise à cause de tout fêter pour ya lingaka mututu yesu so aye na répétition taka patron azo tutuna o ayembite na nani patron donc aza donc nzamba pesa ye mutema moko boye ya kolinga batu en tout cas merci na maman Marie Makese mota botela ngai bon boss Jésus de nuance pas zoreya ne kaboronena papa na personne le bateau la ligne parce que au banda voix avant de côté dans terrain moko boye to poser sur moi to kota 4 na lima banda voix batu ba comprendre que ça chanter na oyemba eloko moko ya o lobika ke banzemo ba chanteur ya ba mission na biso esimbate mais simba de rado prince oyebi kanazali fautif na ba acte na posa na kati ya bolingo ya nikonienze na yo e sentiment nesha ikomyo memangai nesha pembeni ya kunda oyebi bien Mbappé saka jamais ebembe leçon mosala ya punda oyebi bien Alain Kembela na alema tozaba mapasa Samso ya ye force ezalaki na suki oya Blaise Lomingo eza pa berado mondelo susi ekatelaki ngai nasina depase nzambe akoza vertige makofi ya bapansi nakekoniataniata baminoto chaki nazangi moyena tombola lokolonga na landa yo na sauvevi na ngato na sauvevi ya bolingwe awa kofi na nga bolingo seyo Prince de Zamunda berado Prince de Zamunda boya Blaise Lomingo Nesha Pindi berado Prince de Zamunda. Merci donc antivirus tout ce qui voit ce qui toque au côté. Les autres n'ont pas fait rigolo là. Ça fait presque 2 ans. Mais il y a une différence. Nando n'a pas fait rigolo là. N'a pas placé les cas. Ah, aux hommes on a raté. Je sais pas. S'il y a une différence sur les amis. Différence, c'est les makasi. Dans la résidence où on a résidence en ligne. Et pas junior, maman laïsa na yolo, na parté tellement mobimba likolo. Mais appartement, cela ne veut pas dire que ça n'est pas la vie. Au moins, on vit appartement. Mais oui, il y a une différence. Différence, c'est ça, makasi. Parce que dans ce qu'on a grand les boules, c'est pas makamboza. Donc, il y a un affaire, dans une occasion, il y a un balai qui n'a pas famille, depuis n'a pas fait. Dans un code, pamba ya code. Na boke sona mususu na banda ko zote. Et pas Robinho zo côté. Na zote. Vous avez la relation mon côté, pour nous même pas président Robinho donc na zona bon. Au vendre pe bobi que non sona reconnaître les lots, muto to solana c'est grâce à président. Na zona kuna te kuna ate logo na zote. Oui, s'il faut dire la vérité, j'aime pas entrer dans la polémique parce qu'il y a certains musiciens
oyo lelo soki lelo bafandi babakeno soki lelo ngalo na bebana na moto bozala grâce à émission moto biso ngai nateza mpona émission mais du moins actualité to makambo ezoleka bafeu ezoleka na musique on peut jamais l'échapper faut tolobaka ozo comprendre nde bofanda na jet set ya bosolaka toza famille moko bosola mpe na président bien très bien papa social très bien papa na biso social. Vous avez un problème dans l'orchestre à Robin? Non, est-ce que biso peno orchestre monene tokoza na nana problème nana Robin? Le bande Robin nous a la nana problème parce que mais nana patron tous on a la polémique à Karaté et les caca. Ouais. Président Ferrero là on a Robin n'a pas yebi été. Vous comprenez n'a pas yebi été. Mais bon le générique moi bazo beta moi cheta. Cheta ça donc. Amute mama. Bon, omoninga nayoka ngote omoninga soka zo beta asala mosala na ye sheta wana zo benga wana ayebi ki sheta na yazo zo benga donc Robin wasata na moya ko pusana pembeni na bisote toza likolo makasi donc tokozala jamais na polémique na la minute aussi faut dire la vérité na terrain bozaté Robin asala non toza te na terrain parce que toza na studio toza na studio tozo préparer les bino album premier soin ozo comprendre biso tosala ka musique ya précédé que na lali na loti na bimisa te biso to bimisaka album na biso so ebimi ezwaka bane na succès ozo mona qu'est-ce que j'avais dit et si le sokei oyoka ezo bundana ba disque ba tuna boîte ozo ko kolonga na pas Robinho avant de soutenir sur kolonga ba Robinho ba shomi ba zubaka kudu yo yemba bete donc les abeto ba bete ba Robinho ba yebi na ba moyote oyemba te oyemba te kuna oui oyemba te papa na yemba te parce que nyoso za ya koloba te teo ama atinda mutu lobano tu na yebisi lobano tu ko ya na yemba te parce que ko l'orchestre soki na lati chache na ngana na makolo na yenango amoni ba petiti batandami wana na makambo na nga yo akolinga te na matana na pode mo no kanza okantana na boto le ba momina nani yo ba ko l'orchestre la terrain mo ya moto komi ko l'orchestre tanga na kombo na ye ko l'orchestre mama saranga yi Robin Mundibu na pesi baba mbote sikaza na pale bon ko l'orchestre président Robinho Mundibu yo la ticket na ye il passe à la quête na ye mo ko l'orchestre si ba momi ba yende pona kotala musique ya Robinho parce que yo yo que no jalousie na likambo ni na kosa yo te makambo na na loba na yo ezala ba shomi wono tangi ba yebia na kombo nzambe na kombo nzambe na jaloux na mama makasi jaloux te mais abanga ngai na côté swanta Robinho abanga yo ba Robinho akasa na zo yebisa yo na na yebiso na leka wana c'est raison bien mi sabat to kolongola bilamba na za mapikwa seri wana azane bande na beta ye na niveau tout na makambo ba pièce na kombo nzambe na tamba l'aise c'est là bon OK yo na Robinho na za yini bien orchestre ezalaki orchestre na ye question za ko na ngato ye vous avez un orchestre, nous allons bien. Bon, on a bien président. Yonde Mosé pas de pas faire le goal. Faire le goal à gauche, à l'idée pour un aspect de la maille. Jamais faire le goal à l'icolo. Faire le goal à l'icolo. Faire le goal à l'emba poto. Est-ce que Mouton le bana a sa monata mama bela bien qu'il a niata? Peut-être pas aligner été. Aligner ni et musique sing à donc pour la minute il est capable de tela faire le goal pour me kaka nana ningi suma makambo te ko meka ko comprendre ko comparer ka yena na mutu wana teo mutu wana faut comparer na ngai inde na fait oui dans l'orchestre mutu oyo a refuta bato nazali na orchestre oyo nazana valeur nana kokani nana ye pour patron na ngai azali kolo ya likolo na ye pourquoi yo za ko s'attaquer na Robinho et pour toi on les capé et pas y aux autres tout na ngaka ba question ya et à Robinho ya mona nazo répondre yo parce que na lando être pendant solangana être solingana mingi avant émission mingi vous avez mingi comme de la colère ya Robinho c'est comme si asala mabe mo fando na motema non na na colère na été mais na roye biselo ko mukaza ndego na ngai zalaka solo la bana ba musicien la caméra
solo la kana ba musicien na yo ndenge patron solo la kana ba musicien na yo au mona orchestre na yo et ça la bien ye tobina kaka et ya bin ça kaka chant et ça la donc avant zo mana lelo o je suis fan d'abord yona obi ko ba bin ça na voix batimba be battle yo telemika Robino Mundi ba ye mo ebi ke oyate donc qu'est-ce qu'on a sur on est marrant à terrain mo ya bien Robino Mundi et puis Ibrator ni place ni nos joie et belé au le nous on a jet set boy on va que non j'avais bénéficié de ma yele ya mutu o ndebe na bénéficié de ce belé et pas y aller contre maître Ibrator on a passé na bambo de belé na résidence Mélis Pazali. Donc il y a des chanteurs il faut aussi azana maye le mouvement de musique oyo na nazwa pe nazwa ba relation belé et pas y aller ngai omonike na boy na mate na ndimi parce que na yebi ke na nazwa te lo ko sala ba benga mo oyebi ke Robino ndenga zaboye nikolo oyo dena ya na faire rigola courir te ndem za courir les kakaté Robino to comparaga ye na non to bito so comparer te mo ba bata so ba on a za mwana ba to bata so ba ta so bate Robino mundibu vi que ndenge faire rigola ba ayebi yete et ça la passe parce que nous avons courir les kakaté parce que yo ndo za bo na mito oza okoki jamais ko ba bola mo ya Robino sinon te ba bola excusez moi on excusez faire rigola abeta ka rumba po ayeba yo fo beta pe rumba ye lokola beta ka rumba te ye lokola abetaka toyemba na rumba nini ya yo mama nini mama ya ka babomi mwana babomi mwana kiwa esuki wana papa to kata polémique to kata sama na bidon premier soin côté combien de vocales ouais premier soin tozo brota kaka toza na studio o to lingi ayokana na premier soin ngaye Janelis sango ye antivirus ye donc il monte combien de vocales na sana ba plan ebele na kotisi ba ko ngai na e mabra mawa na e ko pesa batuma ko kotisi batuma mawa wana na rakosila te pona sana ngamwa te atako mokili eluki besheke nanga bakozala confondi alankembela ye pesa bolingo nanga na talao yaraka mama yaraka ye motema mopeli moto ara mama nakaka yo danger nalula yo ya tro bolingo ngosu alilo kola même si bino nazuya nana bino kolokola kokatanga sentimate si tout tango bilenge komo yanga Jésus de nianse baba miso na se ezobeta lokola grosse caisse ijelanga wadana tijete bafi bakalilala bona komela nemaye yela na ganga lokola maye kendaki na tongo ezongi na poko bana bagangi eye mama eye oh makingo ina Paris bizarre vous avez dit bizarre oh l'enkembela na lema oh bizarre wa mama usuka wapi loko soya oiba vraiment oibi sibo oibi na se ki ototo sa vocal yebi sanga oibi vocal ko de yemba na ingam na yemba epa yali oibi de yemba ngam mutu na ngam tolo na we mukono oyo ko fanya eloko sale pa yale pourquoi ko bande pa oyo ka ngona na babafu ngana oyo ka ngona nzela ngana yoka yango ba chinois na yoka ba chinois yo ka ngo pa parce que ça journaliste ozana ba recherche na yo mais ba chinois na ko mwanzambe na disque na biso wana pona participer na disque na disque na biso wana chant oyo et kanga ezali cercueil na nini na kanya oyo moye bien ebeta te donc ina ko lukote na zo œuvre na nga na kunda ngoni kaka ndene ngona te esika na la zali monde entier équipe nationale funa beta mon équipe nationale pour na bénéficier de la eloko na mawa na bénéficier c'est na moteur bien entendu émission o ibaka bo garder ma émission o parce que bino ma mission pour dans la défaut mo lelo yo oyo on se vani na kiti o pour na ko dénigrer pour na ko nier ata pour na yo Robino ana bola moko te
pour nayo bonheur miel rose retrouvant la jet set jour au kolongwa papa jour au kolongwa au micro va pas faire pour là bas en tout cas tu as intérêt carrière na web selon moi le bas OK nga été yebisa ba ko ta biso na web bisa ba fanatique na nga tu ba olanda ngai moni ngai nana ebina no mimiziki te na yende na Chelsea na yeko pembe na faire nazo yeko la nde miziki na posa faire ya former ngai nazala musicien mo soki nana lobike nana na kovanda na faire gola ti na koma suzuki pembe na kosi na yeko la meme na zan omoninga na Chelsea setiko na zana ngan presete na dona zana na faire na yekola po oyo nana koma lobby po na monde entier oyo na Afrique na biso awa mutaleki faire na chant azati na Afrique na ko était nana lobako chanteur biso toza ba champion d'Afrique faire gola mutaleki na oyemba ati siko ngai na uzui occasion ya kutana na mutabongo funa vanda nani wana na yekola nani mimiziki et pas les pattes ozoka muto yemba chanson lokola o yembeli nanani jadi le tête présence à moto connaît bon na kamakala o et affection de comme ça amoureuse ba tendresse milinga mi swezala que mon nzoka eko disparaître nango et disparaître les têtes affection milinga évaporée njadi souci lokola mokoko lima sanga mai soki oluki kwiti okolisi nzete ya bamboma baregret bafui ya bangwase moto lali na sende akweyaka ti ngai temo ya makanisi leteta njadi otindiki ngai na libula basusi na badeception na motema ezali esanse ngai nakomozinga mon amour. C'était bel et bien donc antivirus donc nous attendons vraiment vers la fin de cette émission donc là c'était pour vous faire plaisir comme on s'est mis donc là vraiment j'insiste le même émission d'ailleurs pour naï donc mon vieux Pati Muluba Pati Muluba photo ndombele na Luanda donc vu qu'à la tête pour ça un grand vieux à moi donc na ba Pati Muluba photo ndombele na Luanda donc ba monte belé wana Luanda pe na moni Daniel Sosino na moni ba master tout ya kitambo na kati ya Luanda ba mbote na bino tout et puis un grand merci na ba tout donc bo ba dinga Congo si vous la mettez sur TV bo s'abonner vraiment massivement donc antivirus comme la souka. Une avant-dernière question na biso ezake bote ko beta première classe et approcher tout le monde est marché na marché et puis toujours c'est la première soin maintenant première soin est-ce que vous avez terrain vous avez terrain déjà vous oyoka biso total la terrain te biso soki to bimisi oyaza bakukuta na beto isipi est-ce que c'est là qu'on yoga oyoki na oyoka nazoyoka ndeti collègue na ngai bina file na pesi bena ba mbote belé ya en tout cas félicitations ben na ba président ya bato yo zo travailler ba moto yo za travailler président obengaye collègue asa masa na ngai a collègue musicien mais asa collègue musicien mais na ndenge ya hiérarchie il n'est pas ton ami. Est-ce que l'Union bébé nana bengi président c'est nganga na sala kana la pièce président bina filo président ba tu ba ko benga e ba travailleur na ye ah bien que président bina filo na ça wana c'est loyo mais parce qu'on a billet parce que ça master na ngai est-ce que mais pas ta master na biso mais pour ne pas président et là pour un respect à hiérarchie na bango OK faire rigolo la président faire rigolo na ça na Chelsea OK président bina filé félicitations pour ce félicitations et c'est ça fait yomo. C'est pour ça qu'on a fait. Président bien affilié en tout cas, félicitations. Bon, au terrain. Mais terrain, on a ah, ok. Namoni président Bibi affilié, Namoni Susuna maestro pas de gaz donc cible. Dans ce pays, dans la banque, c'est ça. Au Moni.
nani mosusu so nabenga mutu moko oyo aza ni musicien natuni ayebisanga banzembo ezobeta so atangeli nabenga osola na ngai ozalangela mwana mpo na ngai bambote ebele na master nanga Billy Sente donc orchestre F victime ya Fally Ipupa na tourné kozala kuna na États-Unis bambote ebele donc nous sommes pour tous les musiciens propos na ça n'engage que lui. Papa, un dernier mot, parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'entretien dans l'issue. Je crois prochainement, nous allons sur le disque Bibi, tu es Makambolo, merci vraiment. Mon engagement sur les attaques, bandeko nanga nyonso, ba fanatique nanga nyonso, ba yana nanga nyonso, ba papa nanga, ba maman nanga oyo balandi ngai. Soki na lobby mama be mo resepelisi bino te bolimisa ngai opena na lobby ya bien. Bon encourager en tout cas bo s'abonner mingi na chaîne oyo. Bo landaka ba information na bino ya ba musicien na bino bolinga en tout cas. Nazo remercier ebele na patron na ngai Père Gola nenga pesinga ka chance à kozala penemeli na ye en tout cas ba merci ebele. Na pesi lisusu na bandi ba mbote na ngai epa ya ye moko na bandake liboso Alain Kembela na lema na Paris vient nga moko o azo sala ke fo petit nazala na moni bongo vient nga jibikalala mutambongo na sepeli na makambo zo sala ve na moni bongo magingoi kula yeyo lelaki na lingi asentir na Paris magingo ina pesi ba mbote belé ya dada ngwabana na Paris dans na pesi ba bureau na biso nyonso ya Père Gola o bazaka na Paris na pesi bango ba mbote belé na pesi pesu su DG na biso Blaise Polo ya Guilhem Afakala ba ya Visa Ponda Jires Zamba donc na pesi bibino tout ba mbote belé Trésor Congolo donc maître Jeep Bibilanga Makofi CPI de Lingwala. Donc il y a des collègues qui ont Chelsea, boy en tout cas, Zamba Batelabino. Cameroun, donc d'ici à Cameroun, les Camerounais sont posés là, Jos Janelli, Santiveri, Sazoya, donc il y a déjà la Jésus de l'Alliance à Cameroun, donc déjà, déjà, donc il y a Cameroun. Donc en tout cas, on y a un premier soin. Le numéro est plus 243 91 25 75 321. Plus 243 91 25 75 321. Ok. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour, merci pour votre attention vraiment. La chaîne Nabino Congo Ziboulamé sur TV. Et puis dans l'émission Nabino, où est présenté par Ngaï Ndeko Nabino, par Ngaï Moi Nabino, par Ngaï Leki Nabino. À traiter, s'il y a des propos, où c'est ici, pour le moment, suggestion, et puis moi, critique, comme ça va bien, mais injure. Pour ça, au fin, on appelle la l'éducation, surtout dans l'éducation difficile. Donc, quand vraiment je dis un grand merci l'antivirus pour la disponibilité. Ouais, donc, Nalimina Bossana, Junior Malaïsa, Bisomba Somba, papa, Olekisi. C'est bon. Donc nous sommes vraiment eux attendent ça sur le niveau. Donc je dis un grand merci à la patronne, la reine Omba Adeline. Donc na kata Allemagne, ya maestro Katuseko, l'allemand noir papa Yabana, papa Tisco tous ont un message. Attends un message car bonjour, félicitations. Papa doit souhaiter maintenant que tu as la mission donc bambo te bina maestro Katuseko, l'allemand noir na kata Hambourg donc na Bundes. Et puis un grand merci à Père Alomi à Londres, Olima. Sur couleur bien, peindre donc contacter Père Alomi à Londres. Je suis quoi deux fois par an, Père, je passe par rouge. On va tourner ma combinaison. Magingoy, donc écris-moi. Donc, ma pote belé, Glody Bakar René Abir, ici on ne se voit pas, on s'appelle. Congo Ziboulamé sur TV, il y a la reine Omba, mon pépé, oh, Batoba Pemelaka.